Mbote Nabino Mokili Mobimba, Bozolanda M le serviteur Nabino Pegin, ça c'est le terminateur de la presse. Na yena lombango pona ko réveiller peuple congolais na batuna soloka oyo bazali kolinga ko déstabiliser mboka. Est-ce que union sacrée ezalaka kaka to ezalaka te? Banani balingi ba boma union sacrée. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lamuka pe fongola misu parce que batuna soloka bazolinga kozonga batute. Motion de défiance oyo mwana mboka honorable Marcel Zouma Ouazali député ya Basouele député lisusu ya UNC motion de défiance Ouazali contre ministre ITP mwana mboka Alexis Gizaro oyo à travers la vision chef de l'État oyo asali makambu ebele même si na mokilo bandimaka batute kasi tala ndenge likopa eza kosalama po lundi oyo 25 novembre 2024 bakwisa Alexis Gizaro azali ministre ITP na sengi na mokonzi ya mboka ayebake eza na batu na union sacrée oyo balingi ete na sengi na ba député ya union sacrée oyo mokonzi na bango Vital Kamerhe oyo azali pe président ya chambre basse ayebisa biso vérité comment makambo eza koleka aza kotalela ngo kaka boye azali kolobelo côté ngai te tandis que honorable Marcel Zouma tangu abandane ko bongisa makita pona ko lukake motion wana document ya motion de défiance eleka na muto akombola kutu azaki informé comment président Vital Kamerhe auto respectaka auto pesaka valeur ou azali parmi ba conseil union sacrée za kolobelo côté donc c'est que agenda caché ezali wana chef de l'État garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza la majorité parlementaire. Comment bazolinga ba koyisa Alexis Gizaro? Et sengi na bino boyeba ke soki Alexis Gizaro akoyi mokolo ya lundi na motion de défiance o ba betiye c'est que union sacrée pe et ko panzana pour ba infiltrer bazamingi wana. Kasi ngai en tant que journaliste d'investigation na ngina bisabino boye Alexis Gizaro oyo malgré azali mo sans touté mais alandaka vision en chef de l'État asali makambu ebele na mboka banzela aiza kotongama contrat chinois renouvelé makambu ebele asali TV za radio te kutuna lesa itige abeta yindusa pona ko expliquer ba yimboka ministre ya terrain à plusieurs reprises asali makambo ebele bino bolingi kaka bosi musafachi touche non et aussi mbate la ligne na réveiller conscience ya peuple congolais pe conscience ya ba député ya union sacrée makita mosusu bozolinga kosala pona koluka ko mwana nzambe lokumu na yero matase ko matapo Alexis Gizaro azali kotambola na vision en chef de l'État. Awa na sali ki jale lote na ko démontrer bino comment est mwana mboka Alexis Gizaro azali kosala pe asala na vision chef de l'État pe na intérêt à peuple congolais. Yenge zola minga kolobezali me minu ngai mbanga pasi bolanda élément oyo proposé na ba reporter na ngai c'est parti en image. Tango ba misusu bazali kolala ya zali kosala musala na ye kitoko. C'est la vision ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yenani ministre ya ITP Alexis Gizaro pe à travaux publics o asalaka musala na ye ndenge vision ya mokonza mboka ezali kosenga. Na yango biso magazine Info 15 RDC o ezali magazine ya proximité pe ya visibilité ya ba congolais nyonso oyo batalaka magazine oyo pona kozala informé na poto topé awa na République démocratique du Congo. Kasi tokitaki na terrain pona kosala bino ba investigation pe
évolution ya ministre ya ITP Alexis Guizaro ndenga zali kosala misala na ye avec impact na idéologie. Azali kosala musala na ye kitoko kutu na oyo etali rocade Kinshasa ekomi elengi parce que elati bendele ya sika. Ndeti awa tozali na aveni kwa muntu. Aveni masikita kuna na ipeni. Bongo na quartier Kindele ye moko mukonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaki kuna ndenge bozali komona na bilili banzela e buka na kutu lisusu te po mapangu ezwa valeur kuna grâce ya ministre Alexis Guizaro pe ACGT oyo bazali kosala musala toujours na vision ya mukonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soki tolobi to zonga o Zamba Telecom botala ndenge komi elengi route nzola na wuta kobanda pompage kino kobima ipeni kutu kolobate bongo aveni au tension. En tout cas musala ezali kosalema kitoko selon kaka ndenge tomonaka ba afishaka ba pano na bango na o etali rocade na ville ya Kinshasa. Na ba province kutu kolobate po match ezali vraiment kitoko ITPR pe ACGT collaboration na bango en tout cas ezali kolakisete ministre azako tambola na vision ya mokonza mboka. Kasi oyo epesi pasi pe bakinwa baimboka bazako loba kobanda mukolo ya samedi pona nini ba député national balingi basala motion de défiance contre ministre ya ITPR Alexis Guizaro oyo azako sala musala na ye kitoko poto yoki mukolo ya lundi le 25 novembre na Assemblée nationale nde bakoyeba ko examiner yango. Mokonzi mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa bo fongola miso parce que baza koluka bakoyisa vision na yo po lobi bawanga na yo ndenge bawanga na ba misusu po na ba intérêt na bango personnel. Fongola vraiment misu pe union sacrée botala o ezali loyauté na bato ba pesaki le meilleur na bango pona ko soutenir vision ya mokonzi mboka na ba domaine ebele kasi ministre ya ITP Alexis Guizaro oyo azwa na ye mokano alala kate butu moi ko tambola ka ba province pona kotala évolution ya misala pe ko landela o ezali ba instruction mokonzi mboka pe mama Judith Suminwa baza kopesa kasi ba député oyo bozali kosala en tout cas population aza ko sepelate po match oyo ezokende mabe. Soki tolobi totala kutu contrat chinoise oyo ministre ya ITPR ayebaki na ko renégocier o ezalaki na 2 milliards lelo oyo ekomiti na 7 milliards ezali grâce ya ministre Alexis Guizaro oyo akoma na mutu ya terrain asundola bureau pona intérêt ya nation pe vision ya mokonza mboka. Soki tolobi to landela ba route nationale ndeti kala mbambushi materne singini route oyo ezali kosangisa province ya Lualaba pe mboka ya Zambie ville ya Mbujimai ezali bien revêti pe ezali réflexionné grâce ya vision ya ministre na biso ya ITPR. Tala botika biloko bozali kosala pona ko déstabiliser mwana nzambe oyo azali kosala selon vision ya mokonza mboka parce que vision ya Fachi biso na Kinshasa pe na Congo mobimba tozali komona ndenge ba province banzela ezongi biloko komi koya Kinshasa grâce ya misala oyo ministre Alexis Guizaro na ba collaborateur na ye ACGT bazali kosala pona kotombola vision ya mokonza mboka. Boka ndenge ministre ya ITPR yemoko Alexis Guizaro abetaki na ndinga ya bakinwa pona kolakisa o ezali vision ya rocade. Tomoni misala ndenge za kosala. Tomoni effectivement que rythme et avancement, il y a des travaux, ils allaient soutenus. Il y a à peu près 3 mois. Mais Tomoni Lelo, après 3 mois, en tout cas, nous avons félicité. Je crois que Bolanda qui vous a dit que vous avez un niveau et c'est bandi kotongama. Mais c'est comme sous bomoni que basi babani ko sala batalu o nyoso koza komona awa côté misusu bomoni déjà basi babani na makayas et c'est bani ko yana kati nzela donc na niveau ya phase oyo tozali pour tozala na phase ya liboso eza ko sala à peu près surtout kamati côté oyo ya rocade sud-est eza na 5 km na côté ya rocade sud-ouest ils ont à peu près à 11 km de baza kosala pour l'instant donc ba portion o eza kosala ma déjà na phase à liboso oyo eza ba portion oyo vraiment nous a satisfait na misala tous a kosala yangona tolingi que
vraiment tozala na suivi moko oyo ezali régulier na misala oyo pe to s'assurer que qualité oyo baza kosala lobi tozongela lisusu misala oyo te o libulu awa libulu kotoyo sima ya mbula moko to mibale. Donc voilà raison za komona présence ya biso nyonso lelo na kati ya descente tozo sala na terrain. Tala ndeko ya Congo bakosa bino te ministre oyo aza ministre ya bureau te kasi azali ministre ya terrain député oyo akomeka kotsela ye libaya po bakinois bakongolais baza komona ndenge misala ya kosalema papa ki yande kokwela yo po biso tolingi bato oyo pe population alingi bato oyo baza na vision ya mokonzi ya mboka Fachi Beton bouti kolanda ndenge élément oyo expliquer bino fonctionnement pe misala oyo mwana mboka Alexis Gisaro asali pe aza kosala n'intérêt ya population pe na vision chef de l'État. Alors agenda caché oyo bo créer po bolinga bo simbisa Fachi touche e ko simba te ozolinga pe bo simbisa premier ministre touche donc gouvernement oyo ya Judith Suminwa ozolinga bo créer lango ba 12 toyebi ba agenda caché. Nous sommes des journalistes d'investigation. Kasi tangu na ngwe kokoka poto tanga ba kombo ya batu na soroka ebele bozolinga bo déstabiliser mboka mais bolonga te parce que Nzambe aza sima ya Fachi peuple ezali sima ya Fachi pe musala eza ko salama avec impact na idéologie na sengi na peuple congolais bolamuka botelema pour ko soutenir Alexis Gisaro oyo atambola na vision chef de l'État bo moni ba action à salaka bo moni azara na terrain bo moni makambo ebela sala pe aza ko sala azara toujours na terrain ale muta bo bolingi bo koisa ye bo zongisa susu mboka sima banzela eza ko tongama ba rokadi yango wana bolingi asala nini ennemi ya congolais ezaka congolais bato na soloka bozonga bato